ngana yoto sale ko to shetu na zamba ke salika ka pangolo na ye yango apesiso pema kumoye ko yoto bien-aimé tulotanga mo banzambe la Genèse du chapitre 17. Genèse 17. Aujourd'hui, le verset 9 à 10 est toqué le verset 22 à 23. Donc, tant que nous avons Yesu, Nzambe alobi lisusu na Abraham, bobatela boyokani na ngai, yo na mabota na yo nyonso oyo boya nsima. Boyokani na ngai yango oyo, mobali nyonso okokata ye nzoto. Yango ekolakisa ete boyokani ezali kati na ngai na bino, kati na ngai na bino, bana lelo bosengeli kokata nzoto ya mwana nyonso mobali oyo akokisi mikolo sambo. Kokata ye pe nzoto ya bawumbu oyo babotami epai na bino, to oyo bosombi epai bapaya. 22 à 23. Tango Nzambe asisi koloba na Abraham atiki ye pe akei. Kaka na mokolo yango Abraham asalaki ndenge Nzambe alobaki na ye. Akataki nzoto ya Ismael pe mibali nyonso oyo bazalaki na ye. Ezala bawumbu oyo babotamaki epai na ye to baoyo asombaki na mbongo. Alléluia. Amen. Tofani bisika. Ezali na terme moko tozo partager mpolelo oyo. Donc Nzambe avant apambola yo moto, Nzambe avant asala yo oyo kosunga yo na komona yo mobimba, esengeli koyoka oyo Nzambe asolola yo, esengeli kosala pe kotosa na nzela koyoka na longo Nzambe asolola yo, na nzela kosala pe kotosa oyo Nzambe asolola yo. Kuna Nzambe atalaka bolingo na biso na ye, pe na kate bolingo wana Nzambe akopesa ya. Alléluia. Amen. Tosengi attention na kasi pa oyo totali Abraham azalaki moto oyo alingi Nzambe na motema moko. Abraham alingi Nzambe na condition te ke Nzambe soko salanga boyo na kolinga yo. Nzambe soko salanga boyo te papa ingendo dola te azaki na condition moko te aposer besoin Nzambe, mais alinga qui est pour azali Nzambe na ye. Alléluia. Atosa kiye azaki lo bana ye. Bade onanga ye malika basika na se atambo za nakate. Le même Nzambe alobela Abraham ye pas sur la biso de oyo. Le même Nzambe alobaki na tamona apesi ba ordre ye pas sur bakati tukate osika. Mais eloko nini mona na kata Abraham bade onanga. Sauf moi. D'abord, Abraham azaka bolingo pe bondimi. Bade konanga isoko zangi bolingo. Même ata ozomona bikamo ndenge nini ezosala mosula yo. Ezosala makate nzoka yo. Soko zangi bolingo. Même ata bazosala bolamu ndenge nini. Moi pour même pour changer bina yo. Donc ezaka kana nzela bolingo to reconnaître ka likambo malamu o mutasali yo. Ezaka nzela bolingo tako reconnaître que moto oyo asuma kina likambo songolo. Ezaka nzela bolingo peto yeba ke kunano oyo yenda bikisinga ya bisana na vie. Ana nzela reconnaissance wana kuna neto laksa bolingo la biso la Nzambe. Na nzela reconnaissance wana peto laksa bolingo la biso la umba Nzambe. Nzela reconnaissance wana peto laksa bolingo la biso la bana Nzambe. Moto oyo asale bola. Bade onangai Nzambe tango nzolo bana yo yako pesa kato dosika mingi toza promesse mingi tango jaka la présence Nzambe mo to dit que pour l'église Christ avec nous Nzambe zo sala pour Yesu to bikisa pour Yesu to tongola pour Yesu to kangola ne tango to yaka kato dosika tango dira kundima to yena kwa Nzambe azanga tolo la yo bikambo moko boye tola kwa yo. Molimo aloba kato sika tana kusala boy. Tana kusala boy. Na kupesa boy. Na kupesa boy.
mais nzambe tango zoba na yo likambo wana tango yoki bale unakwete kokisama après sa condition. Alléluia. Après sa condition, nzambe akoko kokisa likambo oyo ndobina te soki après ce temps rempli de condition a été awa Abraham to moni yango yebo ko nzambe mina ke Abraham so ke na Genèse 12 nzambe mina na ngai na kopambola yo na bimisi yo na boka ole betata na yo na kotina bisika oyo yo yibiti me kuna ngana kupambola yo na kupambola mutioso kupambola yo na ko pensa mutioso pensa no ko la kama de mutioso la kama de nzambe boka bimedi me tala me po ko kisali pambola wana azoba na esengene ko kata bana mutioso mbali donc me awa donc atosi Abraham tako yoki nzambe lo bina ye akakola kitema lo nzambe azaki calcul tena lo nzambe azelekla no te pasa na go mais atosa ki yamoto be awa tako nzambe keyi tako sikulo bala Abraham mba moko a exécuté ordre nzambe ezabo mote akokisi ako le même jour il a circoncis Ismaël. Elle va où l'union se bat parce que le même jour il était circoncis. Alors elle est au biso la tata Israël bango bazaki sokoyoki prophète nzamba lokela nzela prophète na ye parce que banga makasi. Alléluia. Amen. Nani on a lobi nzamba lobi donc batako ko banga boya ko message nzambe. Donc alors ça se dit comme côté nzambe ngaloba ko banga ezakatema. Alors on va dire ko banga nzambe o nyoso nzambe le prophète bana ko toste ako bana ko sala ko baye ba nzambe wana baba saka na ye nzambe wana bole ko sala jera ye ezati bana ko toste ne bisele le oyo yona ngai nzambe asolo abudu moyo nzambe oyo asolo ba nzela prophète de papa Jacob mfwali azaka to sika mais tozo zwa maloba o nzambe asolo ba tozo kakola tozo sapeme tozwi oyo biso ya mutu ko poser au sol vous n'allez pas mourir de guérir. Alléluia. Amen. Toko tombo ma degenini. Toko so bon sapé degenini. Awa nzamba toute cette condition. Ya ko pala bi soki olida pambola yo. Condition donc na ko pambola mais soki o sali boyi. Alléluia. Mais soki wana to tsina ko attention te. Biso za kaka ngata ba kele gizi Kristo le kuno. Moli mo loba nzambe akotombola nzambe akopesa na kina nzambe akopesa na libala nzambe alitango za crochet na promesse wala okena ndako na yo ovali mais on nzambe alobina yo sala mo yo sala ngo nzambe azoba bakaka boya ko sambela boya ko kumisa ngai boya ko yo ko loba ngai boya ko mais donc même quand tu le prier ozana moté o tepeke oyo mo loba nzambe ozana ko kuna te oyo ba doa nzambe ozana ko kuna te oyo zali ba programme za ozakuna te mais ozela kaka na ndako na yo ete nzambe akopesa bali ko ngai bana tongo di pokwa bana sa to ko tsako pote nzambe akoko kisali kamonete moto oyo azana reconnaissance te ya kotoza oyo nzambe zo bana ye ako testa kabiso tikala kena muke na sala boy mais tango te biso mamo to zuma peka bakisi mamo to zito benani pote nzamba tesa biso donc apeso kama mo elo mo liaka kama bo na kome maye na maye apeso kama ba obo me ba raison ate mo ba na aboy na kedeki apeso musala musala o tant ezalité ya musala nzamba apeso bi kele sema ke excuse nzamba yedi na ye ke eza musala o yedi tapesa ka tikala sa et pas nzamba raison mo eza nango il faut aménager tanayo domana nzamba pa ndani moma oyo nazo sala mengai na koya ko sala de tel moment. Alléluia. Il faut que zalande ona bali ona ngai zala contact na nzamba zala na relation na nzamba yeba ko remplir ko nzamba pesio ni to mona awa ni ona ngai le même nzamba zoba azoki lo bakati sika akolo balo ndeko na mwana ngai sala oyo ngata zote mwenga moko
awa tozo chômer nzambe wala kuna yaka lo wala bomba yaka kala 2021 na 2022 mais la situation est très compliquée de traverser dans notre zika moutinho ce cas de zika yebi alléluia c'est un gars Ezekiel mai oyo muhungu na singa bela yone boso mbako mais nzambe ayi ko sam sala de alléluia amen ayebi ke osana place mutira motema te ayebi na ye mais à ces conditions wana mai oyo mungu na ngema ngomela ta yone boso mbako yango obia mutira mais na hésite alléluia amen nandimati pour dire le même nzambe a fait sa charge le même nzambe a fait ça boy donc il est à mon ko sa capacité ko sa dango ya ko senga yo parce que mon capacité ko ma ko senga ngo exacté le même nzambe so na ndoto ke mwana ngalo sa boy sana itoka somba ino boy sana boy patana ko ko mettre action sali donc tabo émission na mona tamso sa ino ngote et très souvent ta ko alléluia tango nzambe zoba ozana bote mais azotala botos azotala volonté azotala amour valeur ozopesa nzambe et tango ozona mundimi nyonso nzambe yonde ozama bote nyonso yonde topesa na charge ko yonde oyebisa msala boye papa na ndimi yango fongola na nzela pote osala mais tango sengi na nyonso nzambe apesa alléluia. Donc, c'est compliqué. Le même jour, où on a dit, Nazomima, on a dit, ah, chômeur, dit qu'il y a dans la ville, il y a un pompe songolo, il y a un exportable, il y a un transport, et pour qu'on a paquet à maille, où il y a tout le monde. Maintenant, il y a un motel. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a un motel. On sort de la spéciale. Donc, c'est que sacrifice c'est la molingo. T'as pas tout ça pour nzamba dans ce scénario. Et puis t'as nzamba tali à côté de mon moko. Nzamba na ayaka pe, ayaka pe na soka benono na moni motema. Alléluia. Amen. Na moni motema. T'as la discours makambo sala yango. Na otele sika moko batone so kamwa. Mukine ko kamwa. Pour les motos. Puis et puis sur projet. Alléluia. Donc nzambe kama sura leo ndio kato sika somba iloko boye pra itonga. Malasa hésitation. Ozala ka calculité. Le mana nzambe zoba kana prier. Papa yom de l'obi. Par ma Bible dit que l'homme et l'argent appartiennent à l'Éternel. Papa pesa na moko. Na lingi na moko sala. Na lingi ko tosa ko. Papa pesa na moko. Atako sengi. Bible dit que tango sengi le sambo zana ko ni que au suite ja ko sengi ba nzambe. Ko pe mona ko ko. Tu mets le monde en boca. Dieu est comme ça de Dieu. Nzambe okoshime boye tamozala apprendre ça les bongo. Donc au moins que dans le prophète nyos basaka bongo. Tine le ozo na prophète de Nzambe tine biso katosika atos Nzambe na oye tsari. Donc oye a sacrifier ngo mais Nzambe le dit asali atos. Et dans ça tous tuna Nzambe a faveur. Alléluia. Amen. Et donc surtout to moto mona ka dosika bale ngai nzambe azali nzambe moko boyepe il faut ça la sacrifice pour nzambe moko azali ko là. Alléluia. Amen. Et très souvent pe nzambe tango seka biso adopter la paix volonté na ko sacrifier parce que eloko nyonso bolam soko eloko sali sacrifice eloko ko mutuyete moi besoin de nzambe. Alors, awa batu bébé basala pe ba sacrifice cette année. So tangi la Bible komona nani wana Jephthé. Asa pour makasi pour makasi tellement Israël. Mande asa. Soko longi singai to oloki. Eloko nyoso oyo manda ko nakana ko yoko kunso lubuza. Professeur ni nes. Mais quand tu as connu, asa mwana moko. Le même nzambe akeli seka seka ki alongi ki tumbo na zongi na kwa. Kama uzia la porte wana mtu mzuri mkona mwana oyo moko kana sala. Kwa ba kitisha papa na la kiyo oyo nyoso kwa liboso na kata ndako na kai na kusafia. Atitayo mwana pili. Na la teka nzambe. Mwana sasa kamususu izati.
Bade ulongai il faut que ça na buya sacrifice. Tango olingi nzambe, tango yoki nzambe bina yo, il faut que ça na buya ko sacrifier ozana bo. Sachez ayabia sponsor kana kuna ye. O ezakena ye mutuya o ezakena ye. Tango muri Yesu akoti, aba o mutuya na pesa ko Yesu. Mari madela be Yesu oyo ye asa mutombuya asa mubiki semso asa mudok mabiki kabo libosula ngai. Mais yalbi en tout cas azui ye makwa de kata ndaka muri oyo ngaki mutuya ezaki fuita albata. Pa femo ko ngaki talo na loko nyosa ngada. Azui abo eko soto ko Yesu. Tufuna ba oyo batomine onza basali ne bakamine na kata bible ba hela kata kusala ko oyo mutuya libosula ya nzambe. Ya kwa kombo na wewe kombo na bible yona ka predict mo bale yende hizo sala nzambe no kata usika ko tala ka mutu teta ko sala kamalo nzambe tala nani nzambe tala munenda nzambe mumuna nzambe tumuna woni nataka oyo bilembo oyo nzambe sala biso nzela mu mula yi biso awo tanto kambe ba de depuis 22 ans 23 ans au passé depuis 2000 nzambe pesa mula ko yeba nzela to mana yi haleluya. Andi kama oyo murati ekanganga ipuruse de nazar tu muga kamura kuwa. Nabi kama nene oyo na ipiti sino. Tena kanga nzambo. Ana mutu nyoso akanga maka. Pote na mulango onza basali. Mutu za kanga maka. Peko ko sacrifice mo. Ana foko yeba ko sala ngo biti nzamba atala ngo biti nzambe. Apesa mwana ngo ko sacrifice pona tina ko mwana yo. Asacrifice mwana pona ko so mulango. Produto kimia, oso kulimisa basumu. Yo pesa naka pena kuya ko sacrifier. O zakati na yo, pona kuliko na progress kuliko na nzambe. Yangu niko sans sacrifice. Mwa to uzo ndo nzambe. Nzambe pe ko mona pe mwana wali ngate. Même yo komite de keza basenga biso, taba contribution à l'église. Tala to sa simo, tala kumba nzambe, tala voyage, tala sabu. Nzambe à l'exception la test. Azutana nani mwana alingana katetonga. Mwana nzambe nzamba ayeba kumitema na biso ayeba kubiba na bashambu na biso bakuwa mwana ndenge tsamu bako ekoloba genzera ayebia mwana etaba kwisi kama katuska azutana nani wala ngingai nani za volonté ya sacrifice likamususu kwa ngai nizana kata idee ya isika ngai yo zo mona te mumsusu azumona ko apesi kanzi petaba lati yango yowe nzamba muni ke na kanzi wana azab abolonga pe alongisi ya kutukirusu ya pete zomuna ya wote zomuna kana sika mutu moka zo ati kanzi no to chasima tusala ko tola she haleluya nzamba pabul mutwa to betre mo boko ne ko bitoko miose za kanzi mutu moko e kwa samite esse mutu mote esse precisa nisso esse precisa meter o peso tá bom donc eza nemi pas de kanisa ni wana abade wana ngai nakata kanisa kakaza ke loko mukata wangi temple ya bato ya Jerusalem ya Nzambe temple yo sana Jerusalem kufi et ça les passe à l'élimana biso pembe Nzambe Nzambe songa ga sasa ngai mais azukali kanisa fale ko songa boyi fale ko songa boyi mais azana loko moko te. Mais tala Nzambe ka samba makamose libosa roi to azaki ko servir roi masanga na mesa atali boye roi monika ka lolenge azalaka mwaza sonde ngona nenya akomi mawa neti muto kufeli neti muto za malade neti muto za problème moko boye ta justice muto ba condamner akomi mawa roi atonie eloko nini posa ka boite donc de sani wo komi mawa na mo ko ne mel bi ay tamel ko lo merci. Alors à s'il raconte mon débat oh ndenge nazala mawate tango temple tukup sa tapa biso eza okufa na uzama mawate ndenge mamupu kwa lobi ezosenga nini. Haleluya. Donc personne était de besoin oya kanisa ki pour kutumba temple bamabaye
ya ozero poste ipaya kwa kwa na pesa mikanda basumba yo bisika nyoso pele ba gouvernement ba pesa yo banzetu wana lombo kusala pe a beso atango atoe tampe batule yanga ya nzambe anongo tolo bagite ezan zalandi kanisi kaka azwina asa ya kungote na yoba talati munena nzambe botalati nguya nzambe atali kundamu oyo nzambe pesa kene zika temple mango isika nzambe bila acceptance wana aso tambo na mango ya di kamere zingine la tawo mote pesa be apesa iye nzela akokisako haleluya amen ni kamo susu bale rolai ezali ko sala bolamu bolamu ebenda ko bolamu haleluya donc na kati ya évangile ya Christ na kati ya Nzambe sokoza na idée na effort te ya kosala malamu na oyo oza nango bolamu par exemple mozo ngo mpe eza te donc na oyo kaosala nango sala bolamu bosa Nzambe sala bolamu bosa mwa Nzambe sala bolamu na kati ya bana Nzambe sala bolamu na komisa nkolo baleko ngai même ata mokie Nzambe apesa na kati tonga awa église Christ avec nous ozo comme la porte Jacob fois na mona na te problème moko munene eza mokie munene o Nzambe ale ba pesa solution alléluia amen depuis la saison de 2 ans le problème moko te oyo associé nako problème moko te oyo Nzambe yibisa sala eza mate alléluia amen mais akotala kaka na kati ya bana oyo pesi nani wana sa volonté nani wana asabulamu nani wana mosa alors on a 2-3 accords moi dans ce que moi signé donc la solidarité wana Nzambe visiter a fongoli alléluia amen kama Nzambe kuzipote Nzambe isikazali yebalaka isika mutu nyonso asabulamu Nzambe akutana naye et tango sala action malamu wana kusa Nzambe Nzambe mwa sala yo ezati bade mwana ya kutufiwa kabisa senge tu kwa sala bulamu ala bulamu na mini balobaka tika Nzambe apambula nganano bongo nde na yoko sali sa Nzambe Nzambe apesa ngana mbongo bongo ne ko sali kama somo le disi Nzambe apesa nganano bongo ne ko sali buli musomo Nzambe parole wana eza contre l'évangile. Alléluia. Amen. Doctrine wana na bengo doctrine de démon parce que parole est ça malam telani. Kenza mo pambu na bongo so. Nzambe atala kana o sana ko. Ya mo soki na Décolossiens chapitre 8 verset 12 à 15. Nzambe lo boye. Nzambe asenga ngate enoko o mo tozana ngo azali yango. Nzambe atala kaka oyo sana ko ya ko senga to mettre le bon en oui so tanya dans Jésus-Christ na kate tonga la pauvre veuve azali mwasi mo boyo ka couple ko bale asaki ne loko mo côté ya molunga e pana ye malbia a 2 pièces de monnaie tirana na ndapo na kwenda ndapo roi de roi ndena kile moko papa azuka 2 pièces de monnaie a membia ngo da kate tonga tango ya kubonza Nzambe makabo a pesi Seigneur Jésus-Christ a contrôler ba nyoso na ba ko pesa $100 ba $10 o pesa ba mo nene mais il y a 2 pièces de monnaie ça se fait que il y a beaucoup que ça qui na ye alingi ko se sacrifier pour ko monnaie sala na mwana na ye mais a pesa nani Nzambe et sur place les nobles et Nzambe bini yesu te bringa bino nyonso moto liko pesa ezali mwana mwasi oyo alléluia amen tokete wana maboko donc Nzambe atalaka volonté amour le temps de senga tala oza et Nzambe oza la poche mingi toyaka pala l'église toyaka na mboko na biso eza bongo te tango toloba nono ozosenga basima oyotala boye mbongo eza na poche mais nous avons juste 500 000 francs pour payer cette table. On y a sur les zones en table. C'est ça mon modèle. Et non, on sait qu'il y a autant de fonds, ça les cabos, ça les cabos, mais Nzambe ou est le monde.
nzamba pesa bongo wana nzamba pesa lobiko metango sikili kambo moko tamu sombo ya exacto na rapport moko tena ozo na moyo mais ozo kangele monte mais entre tawo senga nzamba babo nzamba apesa kusala nzamba pesa libala nzamba pesa mais nzamba wala kutala na ulo sana mwana poche ozo na pale ozo kukusa temo tukutangai mais ko ibala ndengi ni tawo pesa libala est-ce que kutosa nzamba tawo pesa kusala kutosa ngai tawo pesa ba mingi est-ce que yeba nzamba il faut yebaka bade wanga kokambela nzamba oto sana ngo alors kaka wana kuna nzamba pe ataka kwa tamu zo kangama ozo kangama kino sifa nzamba plato mulaka haleluya dikamususu kumulimo zo bisanga awa eza kate bato kate tonga toyaka na biso l'église tozo kabulamu epa nzambe tozo karubiko katosika tozo kimya emuma nzamba yesiyo osalikambo tama salamu bana muko abubo sedike mikolo moyezate almina tamo ndise parole mikolo za kuko almina sko bulamu on nzambe zulu ko wana lobape nzambe mikolo yo tikana bulamu na yo ha sote nalomona ke moyezate yeto lobako metoniaka tako kutumisa nzambe papa pambola vina ba tala tusenga me tango to baliko sada oya nzambe to kata na kana nzela pora ni question alanga nini salaka yo kata na nzela tango zo engagement bo so nzambe tango bona sala lubulamu liboso nzambe esa na iloko muku bandi ko sala bona ona bada usana itonga ne o kata na nzela nini salaka bongo o maloba nzambe lula bisoke o nyoso ako persevere kino suka yete akozobiko donc nzambe kwa pambola moto il faut ko matina suka ya likambo donc il faut amona que oui osa utile la présence dans nzambe mususu mona que ngaye problème oyo et tali par exemple no para ni courant mai ngai ndi to da kusala kako bale wana yang tu bagara kate tonga tamu ni nyambo oni no boso mutite boso na dia atamu mutebe zo kufungwa ma etawo tebe sana bolingo na nzambe ezana reconnaissance ndio so zo olamu na doso nzambe bale wana ngai o sala mutino suka poti tala na biso bale wana ngai sho nini yolo bakenda na ku fana nzala po boso zo se haleluya te lelo oyo mwaisa te bino boza nasa 2 jours 3 jours et to sala mabata biso mais pour ni nzambe ko sala biso la mo nyoso wana il faut to tiena basi to soit difficile wana o bale de kapo kapela zela bino ko wana nzambe wali ngo Abraham atiko ko sala ngote ba prophète o tana biba tiko sala ngote ba tabita na bible ba tiko sala ngote ba Ézéchias ba tiko sala ngote même dans les soldats romains ou commandants romains sont dans la ligue 7 atika kusala ngote biye tako alibaki ba yuda ko basaka ta Rome basaka bisika kusala te ngala ba de A à Z ko to la mo ndako asala ngote akoma kilo suka mais ayeba ki tek un jour passe koya ayeba ki tek un jour a besoin ya nzambe wala bayuda ayeba ki tek un jour akosuka mais asala ki kamona mtu moko pali mais nzambe bayuda ali nzambe wala nzambe kamona tia ça il a pris un engagement jusqu'au bout c'est comme que nzambe dit ça nzambe tira nyoko mutu te mais là période de cas Christ aye ayako teya kaka na kati ya Rome pe abi mukoma naona musana yi alusima dadi bena kufa mais alingaki musana ona mingi donc il s'est sacrifié pour nini pour ça mais yoko peka kaka na kati ya Rome sango ya Yesu wasi Tanzania kaka na zaba wa Yuda wana pe pasa sahibi sana abita atindi basana ye boka na buluganga na mutu ko babe na musala zamba olingi Yesu abikisa mwana ngai musala ngai miye ko pe mwa pusa kuna ezate akei kuna Yesu tango ye ayaki pro bikisa bato oya bunga ba isi ba juif mais ko ba juif wana ba beti biso papa
moto a dit Thomas Oyo a mérité bolamu. Alléluia. Et donc qui osale bolamu. Pour lui, ndako oyo kako totema na batanga. Ao saksi kato. Yende mtatonga ngote. Yesu tali sotona. Aye juste. Hein? Ndako oyo mtatonga ngote depuis jusqu'à la fin. Pe alingi ekolo na biso. Alingi nzambe na biso. Donc alingi biso bi. Sur place action au sala. Engagement aux gens jusqu'au bout et ben au fout taillé. Yesu masi asali temetu alandi akitanda bwana. Pela bikisike mutu malalo. Alléluia. Tupenda na maboko. Boko bolamu ibenda bolamu. Alléluia. Bolamu oyo sala dosa nzambe. Boko kitaka perte nzambe atakawa bomusaka boso pour qu'on récompense d'abord à la bébé. Après, t'as beaucoup fait au dimanche, bon, moi, c'est beau, alléluia. Pour les disciples, yes. Biso, tu tiki, on va monter la biso. Tu tiki, misala la biso. Tu tiki, relation la biso. Tu kati yango, tu kangameka na Yesu Masia. Tu kozwa nini? Et ça, qu'est-ce que c'était? Ngala na kusamba na pikala na seye na zumuna nini na kozwa. Réponse de Christ. Et ça, mon côté, on tika bomo na ye na Yesu. On tika msana ye. Taka na Yesu. Agoswana le bon le foute ana belé. Puis après au sang vie éternelle pour la lola. Et ça, mon côté. Tako tu luka oya nzambe bade kolonga tuye ba pe kozwa engagement to koma kino suka. Moi ka tenzela mais tokata nzela pote bolingo likamoto za ona sema temate lokola ngai lokola libota na ngai lokola mwana na ngai lokola mwasi na ngai lokola mobali na ngai alors o bolingo to zo akona esingi to zo ngo pete ko zo nzambe na bangashi to zo aka tako zo ko timona moi tokata nzela parce que moi na yona so za maladi ogodefa te momali anga kufa ogodefa mwasi ogodefa ogodefa. Mais pour un engagement, on a sur besoin de Zambé, n'a défaté, pas de ça, et la caméra besoin de Zambé. Au père Zambé, à son déclaration. Il y a un moment que Zambé a ça, juste de la Kamosanaka. Les temps à son vite, à son pesta, mon tour de télévision, les alliés. Alléluia. Vous dites, mais et ça qui me sala, et ça vous pouvoir. Au consemble la prière, par carême. On ressemble carrément 40 jours. Il y a combien de jours nous avons quitté? Mais tant que la carte de mon diminuana, mais ça là, ils allaient dire au lamu. Mon thème mawa, ils allaient dire au sunga. Bah, on va dire là. Mon son thème mawa, ils allaient dire au sunga, bah, on va dire. Pour te parler, c'est des signes pour oublier la terre. Mais des signes, il y a à laisser. Il faut y avoir mon salaire, ça va passer, à passer mon salaire, nous le voir rater. Mais les scouts, tango. Na reconnaissance des responsabilités wante nzambe moya msalamu sikula mwana alors awa nzambe de biso esengele moko azala na reconnaissance na nzambe osalaye yango to suksa bale unanga be nzambe la kio nzambe ko tinda kama mtu pa kuksa bila kwa pesa kio ezabo mote ko zatana espace ngana zela nzambe yango ko kika Yesu ni kwa kwa kito Menzamba zata tucha muntu nakata bino. Nanzira muntu wana yako kukisa. Abraham etako na kiye. Nanzira Melchizedek. Ayako kukisa oyo akataki Abraham. Alléluia. Ayako pakola. Abraham pe akomprenye non. Muntu zo pesa ni pakole. Na pete ni pakate. Azui ne time. Un dixième. Eloko nyonso wa zakinamo. Ba bite de guerre oyo ziko uzua. Kubotu la maboko wa mbuna oyo ba kota kilote. Iso ya mlaye. Mais alors que vous pensez, le bloc à a prélevé 10 mètres. Ah, c'est ça, vous dites la bonne mèche-tête. Oh, mais c'est donc il y a des gens qui donc, dès qu'on a fait ma globalité de charger, pas de l'on a, n'a pas au monde à votre Jacob, à son père, c'est ce qu'il y a encore. Amen. Mais ce qui pour reconnaître, oh, ça, nous avons la carte naïe. Tant qu'on reconnaître que pour l'âme, on passe au outil. Il faut que l'âme, ça n'est ezonga kawana la réciprocité ya motamo ça surtout ta ko bede ngana en tout cas différence ko ça
Alléluia. Donc on a pris la chair, on a verset 3, sur la verset 10 à 12. La différence entre Moutouaz Tosananzambe et Moutouaz Tosanaïté. Moutouaz Pesananzambe valeur, na Moutouaz Monagabamba, et Singé Monana. Alors, il y a des gens qui ont engagement de l'eau. Alléluia. Ngai nandimi na ngai. Potena zobulam ozambe. Ala kingai. Ona catégorise oro. Potena zobulam peut-être mon banzamba zaona. C'est un instrument que Dieu utilise. Alléluia. C'est le message na yo. Ya zotomba maboko pour kusenga na biso. Mais nzambe ya zotala misala, antala mutema na yo, azotala vie na yo, misala za teni. Alors muta okusala ni nzambe. Il est en tant que sacrificateur, apôtre de Dieu, apôtre, prophète de Nzambe, azo senga. Mais tango Nzambe azo kita, pour que ça atteindre comme thème à biso misala biso. Ni des années pour la carte. Misala za nini? La carte de ngomba. Misala za nini? Boso mumbo na ngai. Misala za nini? Ni boso bana Nzambe. Ni misala za nini? Nzambe ataka misala pour que kokisa oyo mumbo da sengi na ibada yi. Alléluia. Et c'est tout ça pour kuna ndio zunguna kimona kisi oyo yako sanalite Macedoine yako panza prova bamboli. Alléluia. Pote nyoda ngai tumali ko swanga shuma kino suka. Mwatele mambo. Yona ngai tukungozo likani. Kingali kampo oyo ngana siyango. Nzamba yepeseka message oyo. Ntsenge nasa capable kusali kambo. Na sengi na nzamba. Kwa pesa kwa kuki. Na sali kambo. Pepo kusala ko. Alule kwa biso nyoto pambo mi. Tumbo mi. Egisi oyo bana ko kamu samukini. Alléluia. Nous sommes sali bongo to ko sabara banzape ndiga lubaki ndiga samu na Abraham a to mulaki a peseke kembo pe kobra ye nzape saini oro asama to buloka oro asama to bomba oro ko salela ya tabe ko pera banzapa bongo. Amen, amen. Est-ce que c'est pour toi? Est-ce que